JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. Ngote na bandios ya JDK mopa mokonzi soda ya poto na ye koyebisa na yo congolais oyo ya tetu, congolais oyo ayokaka te, congolais oyo arespectaka baloi ya bamboka ya batu te, po ye auta na mboka oyo loi ezalaka te, justice ezalaka te, amemi désordre bulu yeke na mboka ya batu. Na ye koyebisa yo congolais oyo azolinga leka nzambe na mayele, peuple ya mayuya, peuple ya bakop mingi ekoma commerce. Na ye koyebisa yo likambo na passeport to identité oyo yo opesaka batu ba voyageaka na yango. Na ye kaka nayebisa yo kau yo yebaki te. Nayebi que tozali peuple moko tetu, peuple moko to comprenaka makambo te, peuple moko tozala na retard ya information. Po na minute oyo ngana uti kozwa information, na ye pona pesa bino na minute oyo boza na banganda, bozomela masanga, bozolia ntaba, ngulu, bozolia makoso. Elengi ya makoso ezaka na mikuwa. Kasi ndeko na ngai keba mukuwa ya makoso ekotika yo na minu. Na yeko yebisa o lelo système oyo aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle auti kotia en place ezo banda awa déjà ese bandaki ezo kota en vigueur à partir ya le 1er janvier 2026. Bakomi très sévère na contrôle ya passeport identité ya mutu. Yo mutu mesana ko defisa kabara pozwa mbongo. Komelango e koma lokola commerce na yo. Na lobi na oka ke keba. Alors, avant que la muzindo ba ndeko balandi ya JDK mopa mokonzi soda ya poto, merci na patience, merci na confiance et fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili. Bandeko to s'abonner massivement et gratuitement na chaîne Nabino Oeza ya biso nyonso na kombo ya JDK Mopao TV. Bandeko na yeko traumatiser yote, na yeko bangisa yote, na yeko paniquer yote, na yeka na yeko vérité. Po makambo se mundela lobiango, bo zongo sérieux. Mais soki ndeko na yo soda ya poto, ayeko yebisa yo, olobi nazo paniquer batu, nazo bangisa batu. Alors nalingi o zwa yango au sérieux, conscience na yo esala pona vie na yo, pona identité na yo, pona passeport na yo. Et comment très compliqué. Alors avant tout dans le boso boyoka au cas où oyoka ki bientôt comprendre bientôt na expliquer yango très très bien. Mais le boso na boyoka nanu oyo elobani. Bandeko, il faut faire très attention na ilo wabengi identité.
biso na Congo to saka na identité pour to za nango pété to za la carte ya mapa la carte électeur donc identité comme telle to yebi ya mo sous depuis époque à Mobutu qui lelo to ba susu likamuna identité té. Alors boye na poto bozo pe osaka na makamotali identité ko falsifier ba identité ko bebisa ba identité ya batu ko teka ba papier ya muniato ko teka ba doc ya lokuta ya mabe ko teka ba permis ya lokuta. Donc peuple congolais azali peuple moko ngana na monate oyo aleki azolinga le kanzambe na mayele na kati ya mayuya eleki tellement que et comme si batu maboma nous sommes pour nini soit disant que bon luka mbongo wa luka ngonde ngona ya onde ko ne ko yebisa ok landa message au malamu et surtout to partager to s'abonner to ça ba like. Abonnez-vous à la chaîne ya Ndokonabino JDK Mopao TV. Ndokonabino soda avec on peut se donner information oyo ezali clair, ezali sûr, ezali valable oyo ezali nanzela. Naza na intention mon côté ya okosa yo. Na intention mon côté intérêt mon côté ya o la bêtise. Na linga on yo soit conscience que on a o na yo keba aéroport Roissy Charles de Gaulle et adopté Bozo la bino boyoka bonde tout ça en commentaire. Et adopter ce système moko très sophistiqué. Na otia image que medi pendate pour na droit d'auteur, na obanga pour na droit d'auteur, mais na olinga na expliquer bino ngai moko mais boyoka quand même na musika onini elobani. Roissy s'est doté de nouveaux dispositifs de contrôle, appelés PARAF, pour passage automatisé rapide des frontières extérieures. Allez-y, madame. Donc, introduisez votre passeport. Un lecteur optique scanne les données biométriques inscrites dans le passeport. Donc là, le passeport est en train d'être lu par le lecteur. Vous pouvez retirer votre passeport. Et donc, apposer une des 8 empreintes sur le capteur. Veuillez placer sur le capteur un des doigts clignotant en vert à l'écran. Si l'identité du passager correspond à ses empreintes digitales, le sas s'ouvre. Les empreintes digitales sont bien rattachées à un état civil, à une personne. Donc, on ne peut même pas tenter la fraude de passer dans un sas avec le passeport d'alliance. Bande qu'on a rien expliqué au cas où tant sous yo au comprenez bien pour la carte communauté tu as un problème il y a la langue de Molière il y a ndinga il y a français il y a omoni ma bêtise mingi et ya na lingala ma bêtise mingi auto vivre na carte communauté na diaspora na ba réseaux sociaux na ba TikTok na ba Instagram na ba réseau na on ne se bolingi na ba YouTube. Donc, vivre kaka, la bêtise, la rendre de lingala, pour rendre la français, ça raté. Nana na mona rendre la français té. So yo ye biango, ye la ngai, c'est là en commentaire. Nana na mona rendre la français té. Parce que bateau ne soit ça, va rendre, mais il va limiter le niveau cerveau. Bateau va rendre, mais il va reçoit na français té. Voilà, problème autre, na mona katia communauté, c'est-à-dire, bah ma bien mine des na lingala. Alors, mundele mteo, le bangonga ité, nana ko relayer. Nega ko bakisa information ou ça la analyse pour prévenir yo que keba mabe ezoya mabe koti au cas où yo mesana ko défi ka passeport na yo pose la ngol chweke au cas où yo c'est la ngo commerce ba da voyager ba bimaka na mukanda na yo to na passeport na yo na lubino ka ke keba soki na Roissy mabe e koti po bino bolingi makambo so na lingala ya bo finga na kana mangala mabe nyo so ya kana mangala. Pour le français, beaucoup de communauté. Il y a un monde de français et ça l'a raté. Peuple à ma finga, peuple à mangala, peuple à zobakaka. Donc peuple à il y a na katika ya cop. Peuple à muyibi, peuple à kunyuka la ndeko na yeba congolais. Mboka mubima et comment na
c'est-à-dire que Moutaï n'a pas l'intention que n'a comme un commissionnaire n'a pas Nega na Congo a n'a pas comme commissionnaire. Et que commissionnaire en gros pour nous la bande pas congolais. Alors, Tolanda explication oyo boti ko yoka ezanini. Roissy Charles de Gaulle, aéroport Roissy Charles de Gaulle, o ezana Goussainville, non ezana na Roissy en France. Donc yebi na 95. Dans le département il y a Val d'Oise. Dans la région Île-de-France. Makamounous wana lobaki on déjà. Nasi na mbayi makamounous tuwana. Donc koyeba département, koyeba code postal, koyeba région na yo. Donc Roissy Charles de Gaulle, ils en a 95 département Val d'Oise, na ville il y a Roissy France. Voilà. Donc bande konangai bah c'est d'opter un système sophistiqué. Il y a contrôle, il y a passeport, il y a identité, il y a moutou. Now le moment malin pour l'andana bien. Lobby bêtise et ça le matin, ma bé la yoté. Ba kanga yoté, ba boto passeport. C'est-à-dire nini, basali nini. Ezalaki nango déjà, tandis que mona oyo ya facial. C'est-à-dire au télémi bosso ya écran et l'ominayo au passeport nayo et l'ominayo bimi na écran. Tout le monde a écran déjà, mais wana kutu ezelo oté. C'est comme un système où il va recommander facilement parce que avec le système il y a SAS. Il y a SAS. Ça c'est à dire oza au outil awa au koti awa au tel nakati awa porte coulissante bloquée yo nakati. Ce qui identité oyo ya yo et correspondre na empreinte musapina yote otikali wana mbila ye azuyo. Alors na ina expliquer nene oza. Basali son système passeport na yo soko komi na aéroport ya Roissy Charles de Gaulle mbila tem na mpandi pour na ko désengorger système batwa le kara facilement rapidement et comme on peut utiliser passeport na yo biométrique au kotisi passeport na yo quelques secondes ezo tanga makamunusu ya passeport na yo ezo identifier yo na nyonso. Après soki ebimi ezala ya yo te et obima. Et le na yo récupérez votre passeport. Maintenant vous pouvez aller dans le SAS. Donc SAS on a obéi SAS ezali entre deux portes yo dans la 4. Deux portes déjà bloquées. Pour ça, au kotika ka oyasima est bloqué. Oya liboso kuna pona ubima okende ezape bloqué et osela siko yo otia musapi na système ya sika. Système ya sika na likaka ba tie appareil moko wana oye otie musapi na yo. Empreinte na yo ezali identité na yo, identification na yo oyo ezali soki passeport ezali ya yo. Identité wana ezali ya yo. Porte wana efungwami. Ok. Soki moko nango eza ya yo te. C'est-à-dire que empreinte forcément faut ezalaka ya yo. Mais soki identité ya passeport, to passeport eza ya yo te, SAS est resté bloqué. Donc on s'est resté bloqué na katia deux SAS, deux portes. Mbile la mpanzi autal. Il y a un problème te. Yeso yika SAS efungwami ok, ayebi ke tout est correct, osa en règle, osa en ordre. Mais ce qui a ça sonné kangami, et pourtant, quelqu'un nous sapina yona, et si kawana, il y a empreinte, ce que font les portes, c'est que, passeport wana isa ya yote, isa ya mutumususu. Et de là, il faut pas y avoir kolo passeport wana, yepe fo akangama, yope fo kangama. Et on est là pour prévenir communauté, bilo batama yuya, oyo te, zo passeport kene Canada. Au PC, au mois 2000, na yo mutaji passeport à Canada. Au à Londres, zo passeport kene Londres. Au mois 1000, na yo, au PC
ozopesaka bambongo ozwaka bambongo ya bato mpo avoyagera na passeport na yo mais keba système wana ya sika otika na kati ya sas entre les deux portes otikali na kati so kaka obloc musapoche efongoli sas te efongoli porte te ça veut dire que passeport wana eza ya yo te naye obangisa yo te ndeko na nga nayaka na biso vérité apprendre ou à laisser oyo aza na matoi ya koyoka asala nini oyo aza na motema kondima na mayele ya kosalela solo ya poto nalobaka vrai soko sepeli te s'abstenir bima na ona chaîne oyo kende koluka place oyo olingi oyo basalaka balobaka ba n'importe quoi oyo ba rando awa rando ezalaka te awa ezali éducatif chaîne éducative awa tozoya kopesa ba conseil tozoya kolamusa bato voilà bandeko na ngai likambo na passeport na aéroport Charles de Gaulle ya Roissy ekomi sophistiqué. Avant oleka, il faut musapi na yo et correspondre empreinte na yo et correspondre na passeport. Donc ce passeport les ya mayuya, les ya yote musapi mito funda. Pour musapi za empreinte na yo ba changer ka yango te. Tant que ça passeport na yo, to comment on empreinte. Oche musapi na yo, ba ça yo passeport. Donc identité on a fait ça ya yo. To yé na kata sas. Entre deux portes, voilà, portail, voilà, portique, le terme, voilà, portique, deux portiques, au côté de la kati, au moins l'appareil, il faut que tu aies so, il y a aucun mousapi na yo, empreinte na yo, et ça correspond à la passeport na yo, portique, et fumwami, au leki na yo. Mais ce cas portique est beau, ça veut dire que passeport, on les a yoté. Nabandi, toyokani, bandeko na ngai, na yo paniqué yoté, na yo bangisa yoté, na yo au contraire, na yo, ça y a vérité, ko tenir yo informé na likambo tansusu yo oyebaki te. Voilà bandeko na ngai na kosuka na awa to komi vraiment na prochaine émission nzambe alola apambola bino bozala vraiment mayele bandeko na ngai. Allez, portez-vous bien, ciao ciao et surtout bonne fête de nouvel an, Noël à tous. Nzambe alola apambola. Allez, ciao ciao. Zandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke viens nanga mopa mokonzi Koffi Olomide les jeunes bateaux Ornella Yowa Kabongo